Bonjour Nabalandi ya Nushka TV ya Yemoko la reine Angleterre Nushka Motema ya Maradona babi yende la patrona yende makambo. Lelo toza na invité na biso o azali na kati ya association moko na kati ya masolo ya théâtre ameka un peu ko expliquer biso qu'est-ce qui est que s'est passé entre l'association parce que bazaki na réunion ya dimanche pour ba ko sola na likambo etali matanga ya dadi mais parce qu'elle est cause de la solution il y a bien été. Pourquoi tu beaucoup qui cause que bino nous surtout dans une association moko na place boza la oba na association na bango ba oba na association bango on a monté que et ça la des autres ba ça lango poani pour ba wela bambongo so muta kufi artiste le la kufi ba bi que so artiste le la kufi na association na bango ba ko moi 100 francs to yebité to meka un peu ko solana na des mboyo o azana kati ya Yakati ya ba association moko ameka un peu ko expliquer biso pourquoi réunion ya dimanche ezalaki mbutu mbutu. Merci na Toto Kalambai, merci na Magabi Makuta, merci na ya Emmanuel Masia la babi Angola Star. Merci Naya Edo babi Maboko Bank babi bon séjour au pays vient nga magre au monde na té et ça nga passe mais na choité. Merci na héritier Wata babi Nzambe ya Gucci babi Yende Makambo. Merci l'équipe technique nyonso exaucer sur toi-même moral fongo la caméra toleka. Bonjour Nadège. Bonjour Sina Poutou. Boni li passe. Il passe des mots à Tarakaka. Donc rien à dire, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Nadège oza moko na kati ya ba association. Oh, tout bas na poto bazaki na posa bazwa suite favorable. Ya ndenge bosololi pour na liwa ya dadi bo sala nini mais eza pasi botika la ta ko solate e bimisi benjir ba misu ba fingi ba ninga ke oza pas même na domestique na ngai pourquoi bongo. Bon en fait on a koloba avant na banda na linga nanu na loba mes condoléances na famille biologique. Et Dadi di Kambala, nouveau-né, donc Monsieur Bio, donc Bakumboza tellement belé. Et mes condoléances, s'il vous plaît, la famille artistique Nyons. Donc, ainsi qu'à moi-même aussi, ainsi qu'à toi aussi. Ok. Donc, bon, on aurait Koloba, ANTPC et sa maison mère. Et ça association où est ici artistes nyonso na ba baza libanda na ba baza ava oh msusu ebimia na ba association ba plateforme ba phare ezali bo moko ezali et mon nous vivant to kanisa pakosiko ndima matangi mande koleka ba association ou ba plateforme ba se prendre ki balobi pourquoi pas to sangana ANTPC a sangisaka batute balobi ke ANTPC a sala makamuye muko. Des messages ne comme pas ba candidat sur ANTPC président Massoum avec beaucoup de respect on appelle Simboto président Lombe et ko komela bango. Des ba benga ki ba leader ya ba association dans association et na batu. Et na batu pe botie mutu moko le quoi représenta bo PC maluba kaka ya oluba. Afare yaki ba pesa maluba pa Karine Pala bomoko pa président Bobo to kanisa na mona ki libongi azaki wana et puis na mona ki président Anosanzo pe ayaki pakosiko et puis na mona ki ndeko na gesho na konta bana lemba ba ya mode ba twazaki wana ranyola le bandi problème se poser nini ba comédien balingi te que ebembe ele la mana imka Babi il y a Dadi Aza une grande personnalité quand même beaucoup ça lui peut belé pour Nabiso donc baboya qui que matangani le raimka par rapport au pétro na batwa ou taliban ba délégation ou de part et d'autre ba ko le Dadi na mikate ne ba commander to lo ba ki ke so ba bi ke martyr bazo kanga pour la makambu ya FIFA balobi ke o Fikin balela suite bakangi bazo ça ba travaux pourquoi pas batia pe na parler du peuple pour tout le monde abandonné so ba musicien so ba kufi batia bango na ba parler du peuple pourquoi pas biso pe batia Dadi na parler du peuple problème ya ki wana et puis ba comédien baloba ki susu que leur to contribuaka ba na posa to monaka
ce ebembelto ba mbongo wana le to contribuer kendaka wapi. Puis après matanga il faut poto pe ba déclarer mirike ba déclarer mingi pardon que ceux qui artistes aza maladie tout ça là ben fort on a tout ezala tout ça là ben fort ceux qui mutakufi on me qui quand même toujours minimiser art na biso quand même sina na kosote ben to bongi si hein en tout cas ti moni ba sosé bimi na se moni ya dadi pourquoi tu as micro balader na quartier ya dadi ba comédie ba sister na nyonso moni so pour na mbongo ya dadi akokufate so pour na mbongo akokufate mais tellement za volonté nzambe yango esalami bongo mais babili kamno solaire ya kana ya mabe ya malamu il faut ko zwa maele to zana posa ko sa évaluation quand même après ba matanga après ma photo c'est la évaluation au fait woni faut ko évaluer to yeba mbongo kenda ki boye poto omona neti baba moko bota mbongo na bino kuna ba afficher liste to mona na phare bota mbongo ba afficher liste on est à tokanisa yon ba ngepe na NTPC peso ki kamose ba afficher ka pe liste to ba kana na contribuer te donc ezaki ba makambu mais tellement et simba quitté dans ba tout bazaki likolo dans ba réponse o epesa maki c'est mouton na compréhension et à ceux qui ont abi ben jure ezaki ebele na beige tous à la paix quand même bateau entre nous lelo soki lelo bino ba artiste bozui faveur ya kozalana ex première dame eza grâce ya président le Sanjo mais lelo komi inutile pourquoi komi inutile pour anini ba ko chosifier était moi le problème c'est comme compréhension au moni faut ko yokana au mon internet eza sikate ya koyako koyaka ba compte à rendre na biso to aussi sango na internet non to ko ba problème internet c'était bato batala biso ba na posta ba yoka ba nouvelle moko ya bien bazate ke ba mona vie na biso eza exposé na new sur Belgique donc moi franchement non ka iso ni makasela nga na passe mais vous avez conclusion te na réunion ngo conclusion ezoma kité na sens ni ilo baba twane kozela balinga ba créer ndeti na kati ya comité wana ba créer comité moko boye ya organisation ya matanga ba plateforme nyonso na ba association se fait bazone na phare bazui mutu moko na bomoko bazui pour ba travailler na matanga siko linga la mi bimela ina nute loko mi bimela ina nute ba monga ke président Masumu à lobby au moni ba perdre la famille hein à nous ne pas à perdre la famille baba président tout le monde moni marambo et bien te baleza ko banzoko ba obunda matiti to ko nyoka ma eza foko yoka neza likamba compression ngai président no Sanzo ngalinga ke mingi mais la réunion avec un peu retard les retard ba question tout na maki non nde ba katela ki réunion ya comme ko senga loba nde ba begité ba ko pese maloba ti fallait s'excuser pas ba ninga pas président a retard mais le quoi le monde est na kati wana tala tout tika makambo moni maman avec beaucoup de respect maman notre chère maman to linga ka maman abiso mingi maman aza mutema oh linga tika biso teza na pasi eza na bisengo tozala na ye atika ka biso te pa yaka nyonso ayaka ka soto kufite ayaka soto kufite batu ba te mama yaka nyonso loba ye bate soka yebi mama yaka assistera biso donc il faut beaucoup de respect na maman oh faut penza to pesi ba respect bongine merci Nadège Mboyo na Syria Emmanuel Masial Angola Star o kikande Nadège Mboyo alobi Nadège le loba artiste ba kufa mama obobenga mama ni mama yende mutazoza so ya ba artiste bongo ba cotisation obino bo cotiza mbongo anye kindaka wapi yango wana ndembo mbongo ndem tezo sala trouble ah oui poto ki ba pesi bino $25,000 $25,000 wana ba pesi bino espace ba pesi bino cimetière est-ce que famille a dadi bana nae moi sine ba ko se retrouver na mbongo wana merci beaucoup et là il faut batu ba lelo moni mbongo ba pesa ngo na maboko lisusu ya ba responsable na biso te ya ba association lisusu te bazala wana mais mbongo eyaka na famille ba ko sala ba dépense nyonso na ba ta famille na kati ndeti na famille dadi Vincent za na ba osani ba makam
Bon, on va aider car pofo matangi les bien. Oh mona. Il y a des tiki ba mo ba mbongo o ba association to pesa wana. Il y a des abana. Il y a des tiki moi si. On comprendre. Donc ba mbongo wana ekendaka quelque part. Mbongo wana il y a maraté. Kenda obisu to mona. O to mona na ta o na ba association to mona to mona. Donc et puis c'est so bien té. Et puis ça besoin de ce qui est ben terrible ko ezana de ce qui ba tuba kufa ti o comme suboé na ba famille so mo raboé ba bominga bo bi ke so bominga mama ko ya ba bi ke famille ko bénéfice e ba to comme o kanisa dire bongo moi so ba barre mo bal ne ka bo bi ke na beta mbala tan nzete so akufi mama ko ya non eza ngote mbongo ko kabola bisoté kutu na ba era ba problème nga yebi ezara raison ça ba conseil ça ba teson en place. Faut qu'on raisonne pour la lobby. Déjà Koufi, lobby est c'est ça les baobas. C'est grave. Nadia Tikatana posé aux questions. Jour au kaka sangoya dadi et ça la condamné. Pour ngai mutaïb sanga dadi qui tamba Koufi et zaliba na poto. Babengana je crois 3h ou 4h du matin. Nandimi pas même. Nandimi été. Ça fait mal. N'a habité. Tout ça, il a mariage de qu'on a vu au Chicago. Ouais, à la bala le même vendredi. Dans semaine à vendredi. Mardi, on a eu une invitation. Tout écoute na la reine, tellement il peut santé bien, tu as souhaité la bonne guérison, bijou la reine Kilimanjaro. De to solo li pe mamba fait ka photo ke sepe ça moto sepe to photo ke sepe to ke bina muninga bala. Na zongi na de courage de l'être mkola ngo poso liezete njoto bolembo na zaye na connecté te ka bande ko na biso poto boyele ba monga na connecté te pour avec faire information no mu ba pele banjo ko te bata poto bo be oh pele bele bon idée ku to mabe na mutuna na ngote poto be ke espoir eza poto zo prier nata kabwe appelle-moi côté Nadej. Est-ce que c'est vrai? Dadia Koufi le on dit muté mais panzani ngabi non c'est pas vrai. Té zela les no côté na bina fongoli connexion na moni déjà Ariachou atie na moni président Devos Musoba Kutu kolobati président Caleb donc nazaki na robe de nuit na bimambangu na lupangu na banjo ki tanzela se na mulili na kiti na kimimba bato kikanganga nini artiste star nini baki bakayenga na yemba mona esa mutoka butila crédit 5000 mbongo na maboko te téléphone te na pesi ni obati mama pesa mbonga bina nini nato yede dia kufi ulu bana no yebate yede dia kufi yede dia kufi nabi ils déjà 0R. Bando tala na monde aba mo santu bake batu na moke ba gabi ba. Pour comprendre vraiment pas si na ba artiste vraiment ko bungisa mutoko la ya dadi monsieur bio vraiment eza pas si pour comprendre vraiment pas au ndeko azanango malgré assister ka tous années na émission bon to continuer dit n'habiter aza ya mobwe non non mon été c'est que ba bien faisait bien tala yede to son na biso mais yede dit azana kanda yede dit so likamo asali CP na ngote pour nga ko distine taza ya aza papa na musana habiter na ko tia na ndenge nyonso ko na habiter mais so au discuter bien le bien le mot boyer et c'est le passe arranger quoi arranger ngo OK non te abana loba ki on parce que il dit le na ngam na loba ki on il dit tout déranger il dit puis ko kana mele ay beaucoup bat ba souffrir hein ko kama ko bat mi balé hey il a dit ma solo pas na habité biso to yeba nonga na grâce au jouer na dit une fois na film mon machozi azay mo bala Marlène na village comme ça bana nende bazay ba camarade nanga il a dit na vandine trop parce que na les réveils ba film ni on so biso il a dit azala na réveil azala na biso donc na passé ba ta ebela ta o ele kana TV il a dit aza na lia na dadi na milana dadi na solana dadi na benga na dadi donc
na oyeba te ndenza bokutu ngaza la protocole na association dans un protocole nayebisi mafa Fatou Kayembe na pesi mbote nayebisi Zidane Lobota Yeveli na pesi mbote nayebisi présence na nga Marlène Ngabi mami nokosala te ngabi nokosala te yada di na olele tolela baba ndeno soto bakufaki bapululu bapote eza nanu tolela mais oyo kutonga nde donc c'est ça nde na do bato baobenganga na poto na deji dadi akufi ndenge nini nga nano bakanga bi ye dadi akufi nga kuna bakaya dadi akufi na Inde biso nyonso yeba biso yeba ete nzoka ye dadi basaki opération na yebe mambo opération mais nzoka spécialiste ayeki uniquement kaka mpona opération na ye mpe opération elekaki nango bien mais tellement le décideur a décidé que dirons-nous Merci. Naïmoko la patronne, la reine Angleterre. Babi la patronne à moi, m'kedi asola kitoko. Nasi ba poto bolanda. Nous te posons na posa boye ba suite. Il y a réunion ya dimanche et suka kindenge ni nasi Nadège moyo ameki un peu ko expliquer biso Nadège. Ah oui. Bon, tellement to lobele makamwana. Biso to baki si s'agit au marché. Donc félicitations bomoko donc félicitations basoso nyonso wana donc unité tant que bato mukilible ba oloba ke l'union fait la force donc unité wana pour bomoko bien que c'est déjà phare ba traiter un dossier avant ba kende donc ba bimisa likanisiana donc tinde za bolo kwa to boyaki ba lukili ba fo lukili biso solution si s'agit marti peut tolela na biso ka libanda tocha ebemela kati te ba sa misana kati bete so libanda so te opesi biso triomphal. C'est ça ce que programme oba poto baza un peu ça ba programme ngo bosala ngondengi ni ebembe ya dadi ekobima kon bakolela ngo wapi c'est ça le problème ya bana poto ba osela ebembe kobima le 28 vendredi le 28 oui bakunda le 29 samedi le 29 en nécropole de Jebani mais place oyo en attendant ba pesi biso na babi triomphal. Mais on la paysaline Nadège. Qu'est-ce qu'on boule? On doit que ba mezi de photo mikolo za photo ba kafo ko ba karati. On ça so ba ta bashi ba ni nzamba sunga kaka donc ba makambo ezebele na pesi sous mes condoléances na grand sœur na ngasi la bisalu. Yes. Beka mes condoléances on est ensemble donc ici la bisalu fait qui grande sœur na yes Claire Bisalu, il y a Claire Bisalu. Il peut bien baby mal samedi vendredi samedi oyo dimanche donc on est ensemble courage on est là donc c'est ça va Nadège moyo oko kolobela ba un poto nini à propos ya bino ba artiste pour ba poto baza déçu vraiment je te dis déçu oui merci ena loba bande kona biso a poto ba diaspora nyonso bato balingaka biso pe tolingaka bino bato basalaka biso pe tosepesaka bino donc bolemba biso te côté bato baza makambo ezanga te baconseil na bino yango ede biso olie bosilikaka bofingaka biso te bobengaka biso boede biso na baconseil boloba na biso tokoyoka parce que faut totambolaka biso na bino de pair hein tozaka na cohésion so likambo eza bofingaka biso nomba moko te donc tolingaka bino mingi makasi donc biso toza mpona bino mpe boa mpona biso na ebite soki na ko profiter pe na tanga ta quelque combo ya bato na remercier déjà pour notre contribution na zunga pe na zuba contribution na pour na contribuer pe donc na Deni Shungu Okita autrement dit wa Denia motema ya Mimangalula na France mon grand frère Prince Chabani là-bas Fabrice Timbala tour du monde Mama Zizi Elanga Chama business ya na eyalo na bo sanité Eric Chimbulu Beki hein Rita Mukuna la perle rare Ursula Mukuna la perle noire on a famille nangai donc Douglas Mike et puis Antonio donc batu ba pesingai ba 1020
Milva Felo, ma soeur, na bosanité, camarade nanga opportunité de nanga mbongo, Olivera Mousso, baba fan, maman na Anzi, 17 mon si ma peine de monter ma papa V12. Contribution à bien commis wana botindelinga yanga na contribuer de nezate ke yango on peut ça kunate wana bo pesingai na bosanité Maria Pindi la fille complète merci na bino nyonso ina ebité so na bosani batwa na bosani boara bino belé do ba fani nyonso ya na deji moyo balinga na deji moyo donc je suis là de cœur avec vous bolo banabiso to na problème on émotion émotion peut me perdre ako bossa na seba ne faut comprendre le président nous santo faut comprendre président Masumu bana na bango ata famille biologique te mais président Lombe ana ba si la bekam ana ba ici pechanga bana na ya bimisi bala minene ba ziza ba popine ba belle vie donc ba olinga pete papa ba sale boy président Masumu pa na bana oya se ba Nathalie ba Lola ba Jinolu Saoulou et ça mabe donc côté pe président nous sanjo azana bana donc et ça malam te botia biso bana promete faux pour se respecter mutuellement et que ça la biso bien. Merci beaucoup. Merci vraiment, merci. Nandenge Bolandi, Nadej Ndenge a expliqué bino makamangu ndenge zalaki nandenge pesuki nandenge pe bazui vraiment ba décision nandenge olela dadi ba olela dadi nandenge kimia parce que ya dadi aza baoba na théâtre aza to éviter ba remplacer dadi na nani ba remplacer monsieur Bio na nani ana mutakoki ko remplacer te merci na bino surtout bolanda biso na Nushka TV ya yemoko la reine Angleterre Nushka Amis Motema ya Maradona nga benga ke patron moko ya humble patron moko ya doux patron moko ya jeune merci na ya Toto Kalambai, merci na Magabi Makuta, merci na Sabé Miniki, merci na Carlox Mbala, merci lisusu na ya Freddy Maleo wana ba vient na basala ngana zala, merci na ya Edo Maboko Bank, babi ya Edo bon séjour au pays mais non le la kaka, non le la vraiment. Merci lisusu na Emmanuel Macia la Angola Star, merci Lissusuna héritier Watababi Guchinde Yonde Makambo, merci l'équipe technique nous sommes allés na bango na journal lelo, merci na caméraman na ya Gel exaucé, merci na ba nyonso balinga kasina mputu to monani mbala sima ciao.